Capage TV. Capage TV. Koluka mibali ezaka te na TV. TV ka te mon TP sa mibali partout, même dans nzela kotambola zi mobile, même na YouTube, même na Facebook, TikTok moko yebi kutu. Donc partout mibali bazaka na TVT. Netinga ela na musala. Pesa TVT pesa libala. Eza pe TVT ça sa mutu kindumba non. Yebisanga nano. Na to komi na ba niveau ya ba Nigeria te to bomana. To tia na ba poison. Mais so tali bango bazape na bango pe mabi basala na CC. Mais non mona onte ba l'équipe basala na émission ke na bomi mutenteli ba kansango bango moko. Mo bo opportunité ngo emike to zwaka. To tia na ba poison, to bomana. To sala na ba bebele. Yebisanga. Ba fan na belle vie, ba fan na mama sila, bo sala be fort, bo pe sa ba on peut conseil pour nyoso les bien. Tout ça a été fort au tombeau là, on est en biso bata théâtre. Préso qui t'a chaque jour. N'était so yebi. Valeur na biso qui t'a chaque jour. Ce qui est ça qui est balo banaraté. Et l'on peut ba ouila ngapena auto yebité mais basa les fort ba bongisa. Po binemi et darana ngote. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience. Et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Turkey Expo Fair, en collaboration avec Poto Binene & Associates et Sarel, organise du 1er au 5 septembre 2022 à Istanbul en Turquie des forums de coopération et de commerce afin de développer les relations commerciales et d'amitié entre la Turquie et les pays africains. Turkey Expo Fair 2022, ce salon multisectoriel et de commerce international qui réunit près de 200 hommes d'affaires et entrepreneurs de divers pays africains afin d'établir des liens commerciaux avec des hommes d'affaires et des entreprises turques dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la technologie, l'industrie, l'éducation, la construction et l'énergie. Alors, comment y participer ?
inscrivez-vous en remplissant un formulaire disponible chez AMP & Associates SARL, l'agence de représentation de teuf africain au RDC, et souscrivez pour soit 2200 € pour le couple, soit 1300 € pour le singleton, ou soit 500 € pour participer uniquement au forum sans aucune prise en charge. Au programme, Expo Foire, B2B Fair, spécial meeting, B2B spécial. Date limite des inscriptions le 15 août 2022. Adresse, retrouvez Potobinene & Associates SARL à Kinshasa sur l'immeuble Interfina à Gombe, boulevard du 30 juin, référence supermarché Kinmart. Pour tout contact, appelez au + 243 89 58 977 85 89 77 311 45 081 68 96 237. Bienvenue dans Capèche Télévision. Merci d'avoir abonné à Bisso Nyon sur votre Bisso. Merci d'avoir abonné sur votre fidèle. Vous continuez toujours que vous êtes fidèle à la chaîne Nabino. Et ça, Rosie Gauthier, le lot a un bel bino artiste manquant comédienne. Vous découvrirez tout à l'heure la Malienne. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va par la grâce. Présente-toi Yomoko, n'a abonné tout à Capèche Télévision aux années au salaire. Qui était la Malienne, l'enfant chéri à papa Mbalo Sombo. Papa maman. Vous êtes Malienne, il y a solo tout oui, 50% dans la Malienne. Oui. Moi là-bas, il y a Freddy Mbalo Sombo. Papa, moi avec papa maman. Même mamie papa chéri qui est tombé avec papa maman. Donc dans un groupe Mbalo, la maman, tout travaille, tout ça comme ça là au papa. Et si Kazan États-Unis, c'est ça. La Malienne. Au Banda Moussala Théâtre, quand? Au sait déjà combien d'années dans Moussala depuis au Bandi? Depuis la Bandi, non, qui est 2 mois. 2 mois? 2 ans, 2 mois. 2 ans, à côté de la minute. Ah bon? Mais ce qu'on a 2 mois, on a pour nous montrer des ça pour nous ça makamba bateau, bavanda trop na groupe pour abimisi ba on a yemba moko. Non les kati. On a ba répétition tous ça là déjà. Na zone rep, na zapi na ba tournage, toi ba tournage tout ça ba film et puis ça na kati. Ah. Modèle non na théâtre za la nani. Modèle? Oui. Eza yini edo. Na Congo a. Te na Congo na sepela na bato mususu. Ba ça la bien. Les modèles na eza yini edo. Au sepela na yini edo aza modèle na yo pour oza mwindu taille elongimo mukelo netiye ou bien au sepela ndenga jouaka. Ata pona bongo te mingi ndenga jouaka. Donc moi na moi so na sala ka musala. Ta musule opunga na komi na commande na zaboye eza pona ye. Ata yo ka lingala te po yebi anglais mais eza pona ye. Pona tala pona mona mambo sala isala nga ba bien na binon. Bon nga pe na travailler bongo na boma mutute. Na tsaka conscience non coma. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Départ, il y a le chef Nabino, papa Mbalo Sombo, maman Mbalo Sombo. Départ qui est États-Unis, à qui États-Unis a des loteries, tu habites, à qui libéra, à qui cosa musala, vacances. Deveni loterie, na ajine wana te. Lo Sombo de fouti, il fait que musala, qui cop. Il le même kuneza pe musala, à qui pe cop. Des gens sont pour tenir sur contrat musala au travail pour que musala na ye. D'accord. Yango linga belo mo ki bilo ba tsa ka ba pona ba via bato. Bo sa le fort bo lukano bo bongisa ba vie na bino. Ah? Bo sa pa fort bongisa ba vie na bino ba vie na bino ze côté nga mama kasi. Bo lukanzambi pe makasi. Bino mo bo za bo nzambe te. Bona ba vie mo etenga meza sens te me bo lukutsa ba pona via bato. Mbalo bando kende ba poto. Et comme il y a tant de gens qui battent pas le bac, si qu'on zamba qui souma bando zong c'est ba contrat et banzo ya. Si qu'on yo muto bando tsa makiye lo zapi. Wana mboka ni bano lo bana. Na yimo ka yebi muto. Yimo ka yebi mamno lo ba muto wazola ka. Depuis qu'il fonctionne mal en groupe. Et c'est qu'il y a bien makasi. Kitoko. Vous travaillez, vous savez répétition, ba tournage. Nyo sauter zo le ka bien. Ya mabeku nezate otona ba chef ba holandais la biso pe musala et que bien la Malienne mutoya kana yo na nini na théâtre biso to yebi déjà alonga suko relation ya ye na ex na ete sona benginani patron na yo
na muto ayaka na yo relation na bango mibale ezala bien ezala sous vraiment bien te so likambo ebimi neti lelo na kan wana to na kan oyo ozali au moins te ke bako tia yo cible bako cible yo malheureusement bon ça la ngote po bango mibale ezala président nanga ezala muto amemanga na groupe ayebi ke nazaka muto baje wana te donc muto kantilanga mabaza te lobaka muto ayebi ninga ta kokotisa kombolanga mais la président nanga mbalio na muto ya nanga bayebi ke na kosala bêtise muto ya na yo na relation ya bino za ndeni to za relation normale c'est mon vieux bosola bien bien. Ok, merci beaucoup la malienne. Lelo na monde na théâtre, tout le monde a ba fille beaucoup mieux belé. Mais tu éviter bino nyonso but na bino bozo ya musala ou bien ezaka visibilité netu lelo boye au sala théâtre les canachene na bino boye pour les qui a capacité télévision ba tu ba tolo au sala émission. But na bino en général na 5 6 bino tout. Boya vraiment ko sala. Musala to visibilité ko luka mibali ya poto koluka mibali ezaka te na TV ka te mutu epesa mibali partout même na nzela kotambola nzi mobali même na YouTube même na Facebook TikTok moko yebi kutu mutu donc partout mibali bazaka na TV te neti nga na ela na musala pesa TV te pesa libala eza pe TV te ça mutu kindumba non. Ok, eza TV te ne ça kindumba. La malienne, tout le monde a mis dans un groupe théâtral, même dans un orchestre visionnaire à se déplacer. Le groupe est là. Ce que je sais que fonctionnement est bien. Et là, on est ça qui est bien. Et là, on est ça bien pour chaque jour président à Bengaka. Chaque jour président à Tounaka. Chaque jour président landira makam. Et ça c'est que président soit Kenaye soit Paris à Koufeline Paris basa Paris à Koufel Mamba Paris occupé sous tes potes tout tikal na kin. Mais yesiko aza kuna sa musala pe na pour ça tout travailler. Bonde ya kende kuna ake kuna pona cop. Un jour pe fila bonga na ko kende pona cop, un jour pe ngai ke tala malé na ko pona cop. Ozomona mais ça ce que le président minga koza kende kuna bosa ine bato baza kin abige kin kutu pasi na boy na profiter na tananga. Mais ça la bonté ya so la biso azonga akemsala so du contrat mso mati so du contrat mati mais biso be to aka to sa msala konde botikali a bino na bino bana nani azalo roi ya na bino oyo landela bino to za ba chef baza to so na 4 chefs au 5 Hollande musala ekele. Est-ce que vous respectez quand vous respectez moko vous respectez ba chef wana kuna sko bien na biso to lingende botosi kuna ta président za te biso to zana ka to sa musala donc to respectaka ba président ba chef pe ba pesa biso respect donc musala ezo kende et qui est bien toujours respecté vous allez à l'aise na scène vous n'avez pas pesa yo jouer qui jeune fille maman. Ah, dans ce nazala na linga mingi rôle nini rôle na linga ka nazala mwana nazwa ngo bien nazala mwana MOP domestique nazala ngo bien mais avec le temps vous te bandoya moi na la piercing on joue bien problème té ça longo la non c'est singina longo les akop na nga longo la mama ola mbongo to la musala sabi longo la mnako na longo ni les akop. Ok, merci beaucoup la malienne. Dans le monde na bino ka théâtre to moni ba artiste comédien beaucoup famille to lelo to éviter sur les solo mais il paraîtrait maman Kalunga na conquête ba empoisonné ilo nyokolo. Sko moi na posa oseka pour monde na biso ya ba aro ezo pesa somo yo so bito tala siko bango to travailler biso to travailler. Les nga pena pour la corriger bato mususu tant et comme même yo pour comprendre que non que il t'a travailler et puis ça na to comme na ba niveau ya ba Nigeria te to bomana to tia na ba poison mais so tali bango bazape na bango pe mabe basala na cc mais non mona on te ba l'équipe basala na émission que na bomi mutenteli ba ransango bango moko poison pa na bango ba ki se belé mais to yo kate ni ba bomi pour na poison basala pour na boy mais biso kaka mo bo opportunité on miki to zwaka to tia na ba poison to bomana to so sala na ba belé e bisanga. Mwana Kongo yokelanga eloko oyo onyokwa mape mingi ko
kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango etie na disposition na bino ba terrain ya minene ya 20 sur 20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili abala groupe ezana ba mibange na ba concession ya kosakana te na Lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence Lac Mavale et ko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti okofuta o mettre en valeur parcelle na yo ba terrain na bango ezali pene ya makadam basalaka pe construction vente pe modification ya ba barge ba ligneur métallique pe ba pousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo batekaka pe toutes sortes ya mabaya lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromosia pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto to pe obengi bango na numéro oyo 097 93 83 406 abala groupe solution ya mobange mosungi ya bana mboka. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-soucis qui capache à outko sukola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé apakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batiango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rude Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndetinga bongo na poso na ngai beba te bosepela na poso na nga mikolo na tingani kaka na Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Poison de communes na milieu na bino suko bo viva nini. Tant bokenda ko jouer et singa bo s'échanger, bo lia, bo mela mo ba jus, bo sala. Ko se protéger kaka, se protéger na nzambe pe hein. Quand on a confiance pas mon père quand ça mon salano et c'est on se change que c'est changer bon biblo on a au moins méloqué quelque part on mêle nos allons à l'aise na ndenge no ko sangana nde mabe so tali bango bia ba tsana ba pozo ba leki sangana trop
baleki sangana kusangana mingi ba mi pesa ba confiance na muto ko pesa confiance te ya pesa confiance o anini obi oye bandeni bino so bozana bozo tourner oye bandeni yena pesa confiance yena pesa confiance kasi po ye ba tuna nza ba sambela kati so ko zo sambela pe mingo comprendre o alinganga ti même moko za na pasteur no ko biso ke tambola bo sala bo place oza mabeza tambola bo bango baleki ba senti ba sentiment ba mimala ba sentiment mo pe ba poser zo bango ba mbaso zo bango mabezo ya bango trop po baleki ba sa ba tuminga ba sentiment ozomo donc c'est ça coquette depuis ma problème be komela ye alia ka bambonga ba soi-disant alia bambonga bato ya maman mon a poto tindela embongo apesa so orphelin alia ka mo et tout na ba veuve siko lelo chaîne na ye ayoka na lisute même na ba théâtre azala lisute elo conseil nyoko pesa elo nyako sala po zonga coquette biso to yeba ka ekala conseil ezaka ka madame siko ze ndinga mabete pardon na koti pe vinote ona yebite so ko lia so ko lia te conseil ezaka ke tenga ka pardon po bato ande basala biso to mata na vie bon on est basala ko ba bonner asing ba mama poto pardon so ki pa na mbongo so biloko ezaka pesa kaka bakisi su ko pesa bato o aboyaki o pesa o il paraît qu'il y a qui ba mbongo ali ki ba biloko na bango asenga bolimbi seloko eloko eleki kosenga pardon na mokili eza te po pardon libérera bato ozomona donc c'est ça asenga ba pardon elongoli pe oyo aza te. Ok, merci beaucoup. Nassio, coquette esika zali soko ata l'émission au azu conseil au PC da malamu. Komi kita elekinion so. So pas beaucoup komi kitisa kita tina niveau c'est donc ça c'est de l'andera ma BPR ya. Très bien. Ba fan ya Bellevue na ba fan ya Sila. Rando mo rezawana misusu balobi na scène basala rassembla mais na ba vie privée na bango ba solate. Étant que yoza artiste comédienne et lo nyoko lo bana ba grande sœur no conseil nyoko pesa Sila na Bellevue na ba fan na ba conseil na ko pesa bango mi balé bati ko ko sa ba fan bati ko mbriye ba fan bati ka pe ko luka ba vie na ba fan o biso pe bango ndi basala to kita bango ndi basala to mata ce que ça qui ba lo bana ka te vrai ba luka ba bongisa ko toze beleti tozaka mokie tout ça a été fort au tombeau là on est on est biso bata théâtre preso kitara chaque jour n'était so yebi valeur na biso kitara chaque jour ce qui est ça que baloba na raté et lo pe ba welanga pe na auto yebité mais basa les fort ba bongisa po binemi et dara na ngote binemi ba tselo ote e bomarande do ba luka ba ranger basola ba basi et lo pe ba sourire peut éviter mais basa la faut pas bongisa pour la conseiller et puis na ba fan ko yebisa ba fan na bango ba soutenir ka bango pe ba fan exacte que mami na bino so sala mabe vi que o ka mami bozo ba kisaka mabe non et plus mabe ça bo plus conseil et plus bien ça bo féliciter et puis bozo ka so mami na bino so sala mabe vi ka za mami na bino bozo ka na mami mais bo ba te que bo mami yango ils a bien te donc ba fan na belle vie ba fan na mama Sila bo sala be fort bo pe ça bon peu conseil pour nous sur les cas bien. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House.
Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Papa, aurait des yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Coco Télézawad. Mbote na biso? Mbote? Maman Kapash. Yo posa. Ah na regardez ça. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup la Malienne. Tout comme la personne a souka émission Lelo, message venu encore passer na président de Sika Zali et puis na bande konayo tourna na ba. D'accord, message ezaka papa maman nga ya Freddy Mbalioso. Bon papa zo lakisanga musala en États-Unis à sala cop nae ba mbote bénéfice kozanza mbalola protéger yo abatela biba la mama groupe la mama bisoto ba chef nanga Zambalola abatela bino na linkana loba ba fanatique ya président nga Mbalioso. Ba biso bolingi so bolinga pe maki. Keita la malala na sa musala pour Fatontolo papa Destin Batimba junior premier Dieu merci Malunda ma premier Malunda ma ba fan tout ya président pour soutenir pe Keita na za na sa musala so be reza bolobi so qui peut bola moza bolobi na vraiment pour ça ba soutien bino basi mi bali partout boza na ba fan na ngamko ya fila bonganya merci ya nga mami capable maman de cœur maman azo pesa vraiment sentiment na ka bemiso ndenga lela na ebisa donc na ebité pesa za mami
Je t'aime, bisous. Pasteur aussi. Pasteur Jeannot. Pasteur Jeannot, hein? Oui, azolo ba bien. Dans le kepe église, nena moni ana makabanzambe. Dans le kepe église nae. Puis la passion beauté. Merci beaucoup. Ouais, ba fan nanga tout, ba fan na président Balio, bino tout bo soutenir moi na yeyo. Mi bali basi partout zo mi bino na lobby. Bo soutenir penga de bo besoin kita ko soutenir président nanga, bo soutenir penga yi. Non, c'est là. Merci beaucoup. Batunyo so botali biso babone nyo so ya Kapage télévision. Merci beaucoup. Rosy Gucci na zongi, classe Cécile Boussale zongi. Donc bon message. Merci beaucoup à madame Cynthia Kapage. Merci l'équipe Bimba, Joe Mystique, Tonton Joe, merci Axel. Après c'est na prophète Jeannot, les prophètes les plus frais. Ba bisous na aussi Kozali et puis ba nyonso bolinganga pe na pesi bino ba bisous ya fille la bonganya. Bisous à toi aussi. Bye. Kapage TV. Kapage TV.